Posananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Oh nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Oh nous t'élèvons, oh nous t'élèvons, oh nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia. Oh nous t'acclamons, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Voilà, merci beaucoup peuple dédié nyoso boko landa biso na tango o eza lolengi na biso oyo tolingaka kobanda émission na biso kati na bonzambe esengeli kokumisa nzambe po yende mopesi na nyonso. À toi louange, à toi l'adoration. Voilà, na tomboli mbote nanga na la japonaise bisiko zali nzambe apambola yo loboko na nzambe esimba Pierre Elvis bisika azali loboko na. Voilà, to sengaki kokita na église oyo ebengami église ya Dieu existe oyo ezokangama na mama prophète Liliane Mulembo, mama Kapinga Liliane na pesi yo mbote na kombo na nzambe. Mbote mwana ngai. OK. Nga pe na yambio. OK. Po eza mokano na kolo po tokutana. Amen. Na mabongisi na biso toyeba kité. OK. Mais c'est une surprise oyo nzambe a surprendre église. OK. Po na ete sango na epanzana. D'accord. Nde aponi point de contact na yo mama. OK. Po oya kokutana na biso po yo po zali source ya bénédiction. Amen. Po na nzela na yo sango ya Yesu ekopanzana dans le monde entier. Amen. Oui, merci beaucoup maman Liliane. Kapinga nalingaka vraiment va kokota na mozindo ya mate ya to ya message ko pesa na pepede moko na lelo na sengela ka to bondela ta ko kambabana na nzambo ba kolanda biso to za na bango même esprit. Moi prière moko ya 30 secondes ou 1 minute c'est plutôt kotina makambo lelo. Nzambe merci po na boyei ya bana na isika na pamboli boyei na bango e na nzela na bango tozo pambola mokili mobimba. Amen. Yango tikete na nzela ya émission oyo nazala point de contact ya bénédiction ya bana na yo na monde entier. Amen. Mutu nyonso kokota na BTV 3 pona kolanda émission yo oyo azalaki malade na mbeto na hôpital akobika. Amen. Oyo azali aveugle akomona, oyo aza mokakatani akotambola na déclaré po eza mission yo pesaki ngai tikete na nzela ya point de contact ya émission bikamwa na etalisama na peuple na yo na monde entier na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Nzambe apambola bato o nyonso bakolanda biso na kombo na Yesu molimo mosantu e kamba biso durant émission oyo nzambe amona bino. Oui maman, avant to kota vraiment na mozindo ya makambo na biso ya lelo toza na mois de la femme. Na bito message ni oko pesa na ba mama o bakolanda biso parce que ça mo na biso photo profiter nango. Message ni oko pesa na ba mama.
nga naza mosali na nkolo tokenda toujours na makomi makomi oui. Na Genèse des 18 Nzambe abengi mwasi aide semblable ya mobali. Donc c'est-à-dire azawana po na kokokisa bisika mobali akokite. C'est ça une femme. C'est ça. Alors nazo senga na ba mama ba soutenir mibali na bango, ba soutenir bana na bango, ba soutenir mabota ba semeki, en bref monde entier. C'est ça le rôle d'une femme. Nzambe soka tiaki mwasi na sena moi ezapo abongisa makambu bisika ebonga kite. Yango azwaki mwasi atie na sena moi. Moi ya muke na koke koloba yango. Voilà, merci beaucoup ba mama bobate la foyer, la capacité intérieure de une femme ezali la séduction mais ezali capacité o eza ko sala ke mama fanda bongisa famille église pe musala monde entier bisika ozali et ko sala malamu mingi moi c'est sengeli liputa te ce que eza liputa c'est que lobi tozongela ba pantalon eza yango te une femme c'est la tête parce que ba lobi batomokili ba lobi était éduquer une femme c'est éduquer toute la nation. Voilà. C'est-à-dire besoin la charge ya nation et sengeli botambola na ligne ya Saint-Esprit. Merci beaucoup maman message nini oyo okoki kopesa peuple de Dieu na poko na lelo. Mikolo nyonso toza na thème moko tozo développer na kati na église. OK. Ezali la volonté parfaite de Dieu. D'accord. Alors thème wana nde ezali moboko ya vision na ngai. OK. Tant on a kutana ki na Nzambe, ça fait plus de 10 ans. Okay. Alors Nzambe ebisaki ngeloko moko alobi memela sango oyo na monde mobimba na bikela munangai. Yebisa bango ke bisikanga na zwami. Oya kokota elongo nanga azakaka oyo azana kati ya mokano nanga na sena moi. Amen. Donc mutu nyonso azana kati ya mokano nanga na sena moi te o azosala mokano nanga te bisikanga na zwami akokota te. Okay. Nde ezali vision Nzambe apesaki ngai. Okay. Yango a permettre na période oyo na kota na kati ya thème ya vision. Okay. Na développer yango po na peuple ya Nzambe ezala délivrer. Même délivrance na bango financière, spirituelle na domaine nyonso evandi na kati ya thème oyo. Banda to bandiango ça fait maintenant 2 semaines. Je pense que ekozwa autant oyo Saint-Esprit komema parce que na simana ngo ekozala ba forte délivrance. Banda to bandiango tozo continuer. Alors thème de référence eza Ésaïe 30 verset 1 à 2. Toza sous na Matthieu 6 verset 10. Tozu Matthieu 26 verset 42. Tozu na Matthieu 7 verset 21. Na Matthieu na Ésaïe 30 verset 1 à 2. Nzamba zolobaki malheur na peuple rebelle oyo baza kozwa résolution sans me consulter. Baza ko bakisa masumu likolo ya masumu. OK. Masumu ememaka kaliwa ememaka nango bomo ite. Yango Nzamba zotalisa ke soki mutu azali na besoin à vivre mokano na na sena moi et sengeli à se soumettre totalement à mitika na maboko ya Nzambe. Yango moni tozo développer thème wana. Alors thème wana est tellement vaste que toza na ba procédure nini o esengeli mutu akota na mokano solo ya Yahweh. Lelo tikanga na yebisa yo na ba mariage ebele eza na monde. Soki na yebisi yo ke 98% eza ya volonté Nzambe te, tu ne peux pas croire, mais je te le dis c'est comme ça. Parce que soki oke na ba tribunaux tu vas voir des divorces tous les jours. Pourquoi? Ils se sont engagés dans coup de foudre, bas s'engager dans intérêt, bas s'engager karaoté na biasa na famille aboy, biso batobala na biso na biso et na keboy. Mais aye comme on avec l'état et simbité marché. Pour dire quoi? Et lokonyo son Nzamba sala na sena moy ayebiti na nango. OK. Ma fille ndengo zaona Nzamba ayebi pourquoi taki on a sena moy. Amen. Ayebi vina e bandeli tindengo kosuka. Même yo moko yebite vina ondengo ko la mukalo ndengo ko zala mais ye ayebi. Sikoyo ezo sala Nzambe pasi koma ye moko azwi mutu atie mutu na sena moyi. Yenda yebi mokili okoleka mutu. Mais mutu akomi ko sala ba posa na ye sans que atu na mutu atiaki ye na sena moyi.
Voilà, maman Simba na Noana, avant de kota vraiment na mozindo na biso, nenge to bani da kokota po, na on comprend que Saint-Espoir on me biso déjà. Na lingi peuple de débat comprendre que volonté parfaite en Nzambe existe aka, mais eza sous na ba volonté permissive. Voilà. O ezalaka. Est-ce que eza na bokeseni entre les deux volontés wana côté pa na Nzambe? Voilà. Volonté parfaite ezali, volonté permissive ezali. Yango falo tika ngana évoluer pour na kokota pe na makambo wana ozotuna. Ah d'accord. Parce que volonté parfaite ya Nzambe ezali na procédure pour kota na yango. Soki déjà osangagea ki même na makambo oyo ezaki ya Nzambe te. Pour na siko okomisa okota na kati ya oyo ya Nzambe, il y a une procédure prévue. D'accord. Première procédure est la repentance. Esengeli obongo la motema. Nani nda bongo la motema? Muto abongo la motema eza mopagano oyo nanu akutani na Yesu Masiya te po yamba ye lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Amen. Lelo église est comme un siège ya bapagano. Dans les églises, il n'y a pas de chrétiens. Soko lingo luka bandumba qualifié yaka église. Oluko luka bandoki yaka église. Balangwi masanga yaka église. Or l'église eza bisika ya basantu. Bisika batu bazobulisama. Soki mopagano uti libanda. Aye na kati na église eza pas comme à mon santu. Mais comment na mopagano uti libanda aye kokuta baninga na eba pagano na église. Église est comme siège d'abomination. Alors pour na kokota na volonté en Nzambe, première procédure est la repentance. Amen. Il faut que bongo la motema. Nani nde sengela bongo la motema eza mosumuki oyo akutani na Yesu. Nde ngozomona nga na poko lelo talanga ndeko. Okoza loza wana nano oyamba Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na yo te. Occasion epesa million ndeko na nzela ya moumbu na Nzambe oyo Nzambe moko apesi opportunité. Na yebi kozoka ngoko za na problème moko lekeli o makasi. Okutena batunde na ndenge bapesi solution te mais zo solution na poko lelo. Eza na mutu moko akopesa ye ya nkombo na Yesu Masiya. Occasion yango bongo la motema na yo. Soko zo kangai oza molangwi masanga kutana na Yesu na poko lelo akosala ete na kati na yo posa masange longwa. Soko za ndumba na sengi yote oyamba Yesu Masiya lokwa mokonzi pe mobikisi na poko lelo kindumba ekolongwa na kati na yo. Pe okobongola motema na yo pe Nzambe akobanda via sika elongo na yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Voilà, volonté permissive ezali. Alors, ceux qui ont l'équipe na repentance, posséder yami balé eza boye, eza kotia en pratique la parole de Dieu. Amen. Makambu oyo ekomami na Bible eza inspiré, eza euti na molimo monsantu oyo a inspiré ba umbu na ye batia na kati ya makomi pona ko sauver monde entier. Alors, tangu muta bongoli motema esengeli sikoyo ko bongola motema na emonana na miso ya bato. Donc ayambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi andimi kotika ba vie ya kala abosani yango akoti na vie ya sika. Ata vie ya kala ne bande ko pesa ye des millions de dollars mais ande ko zongo na ndenge ya kichel atiki kichel. Andimi banda ko lela maya lobo lipa na mayo beti na siko meli mais lokumu pa ezonge pa ya Nzambe kino Nzambe akopambola ye. C'est ça, c'est repentir ko bongola motema. Tango bongoli motema eza sikoyo via sikeboti na kati na ye. Esengeli na ye sikoyo kotosa nyonso oyo Nzamba kolobela ye. Nzamba kolobela na nzela ya nini ya basali na ye. Ndenge na poko lelo azoba na nzela nanga mosali na ye. Azoloba ete boyoka nyonso ngana zotia na mono wa lobi yango clair. Na mikweza teke mutu nyonso azotanga Jésus ndako zananga na bisika kembo. Il a parlé sur les faux prophètes. Que nous on y bat bazomon étrange. Il faut même pas appeler que ce sont des serviteurs de Dieu.
Baïba koyeba bango na misala na bango. Quand tu vois déjà un pasteur qui est impudique, il faut clairement comprendre qu'il y a Satan. Il faut même pas l'appeler pasteur. Alors, on est à la mingi bana na nzambe nde bazala inspiré, bazala rempli du Saint-Esprit, nzamba kamba bango. Ba oyo batondi sami pe na nguya nzambe ya solo kwa biso ba oyo tozali. Nzamba sunga bango ba ya tokuta na to saila nzambe. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé vraiment presque à la fin de cette émission. Je pense que la première partie Nabiso, il y a la volonté parfaite de Dieu. Je pense que tu as la deuxième partie, troisième partie jusqu'à ce que séminaire ouvert révélation et où tu sais pas il y a prophète Liliane Kapinga jusqu'à ce que tu as faire comprendre au peuple de Dieu qu'est-ce que vraiment mutako ko sala pour nous respecter volonté parfaite de Dieu. Voilà na comme vraiment na suka ya émission na ngai na habite un message l'adresse de l'église numéro à téléphone na bato nyo surtout bazana besoin peut-être ba benga yo batu na moi mituna otolobite awa peut-être ngo kolobela bango na nzela na téléphone. Biso église ezwami na Congo, République démocratique du Congo. Précisément na commune ya Njili na Kinshasa. Avenue Sumbi numéro 32 quartier 3. Numéro ya téléphone ya maman est à 081 62 62 174. 081 62 62 174. Ce que Benginga okozwanga ozana problème ozana likambo ezotungisa yo na kosambela nzambe mpo na yo pe akovisite yo. Ok, merci beaucoup maman. Je crois que le numéro on a un numéro à WhatsApp parce que oui, à WhatsApp na mikili na poto mingi balingaka vraiment numéro ya WhatsApp pour na bango internet c'est un peu facile pour na contacter yo. Na habité ce qu'on peut s'appeler dire un message par rapport à émission à l'élo. Et là on a rolobaka yo mutezo tala nzamba yebi yo. Donc oyano na mokili oya na volonté na yo ti. Nzambe nda sala ki o fétiche na libumu ya mama. Ye moko abateli yo ti 9 mois. Obimi pe na miso abat. Ko banda 0 à jusqu'à cet âge yo zo yo kangoza. C'est Dieu qui a permis. C'est quoi ozo bunda na vie pourquoi? Mando banda ko bunda na vie avant ça répéter. Mando banda ko bunda na vie tout tourna kaka place moko. Nzamba tinga na yebisa yo. Ye moko za na vie na yo na maboko na ye. Amen. Il suffit o misundola na maboko na ye. Moi. Alors na kati ya maloba nyonso toteyaka baza kote yana mutu il faut azala correct mutu akoki kozala na esprit ya cupidité te Bible zoloba les cupides les ivrognes les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Ntango mutu azoyoka biloko wana te lokwa na bongoli mutema mukolo moko te na ozongela kindumba mukolo moko te na ozongela masanga mukolo moko te na kosala mabe eza kosunga ye malembe akota na mokano na yawe. Wana deuxième procédure repentance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Na misa tonde sikoyo zokota penza na kati na mokano na yawe nde place ozozwa yanu na motuna na yo betobetela na lokolo esi na boko elingi koloba nini obandi nouvelle marche na Yesu Masia. Okozala déjà on se retrouva ki na libala moko. Okozala déjà on se retrouva ki na relation moko. Mais relation ne ezala ki en dehors ya volonté parfaite ya Nzambe. Sikoyo tango ye pa ya Nzambe oyamboli mabe na yo. Il faut bien otalise que papa omoni libalo na kota ki na tuna ki ote. Parce que mutu nyonso a viva kandeo ya volonté parfaite ya Nzambe vi na ezala ka misère. Azanga ka pédicaire. Ako vivre na ya bali na emesengo baninga bazwa na mabale ezate. Amen. Akomona quelque part aza bloqué esengo ezate. Alors soki oye sikoyo obongoli motema komi kotia en pratique il faut oyambola bamakambo nyonso salaki avant oyebisa Nzambe alimbisa yo. Papa libalo na kota ki nasengaki mokano te mais lokola otalisinga ke faut koluka mokano na yo papa bulisa inyo oyo kitsa mawa na yo nde place babengi volonté permissive. Volonté permissive ezali mokano ya Nzambe te eza mokano ya yo oyo Nzambe abulisi pona ezala na kimia na vie na yo. Simba wana mama pasteur
eza volonté oyo ya mutu me nzambe accomplir yango kaka mpona moto akotungisa nzambe mpo nzambe apesa ye. C'est-à-dire que ndenge bible ekoyebisa biso, je crois je vais fouiller le verset, Jabet azoyebisa nzambe alobi nzambe apusa tango mpo tango wana epusa na pembeni na ye ma ta ya nzambe ekokaki nanu te na vie ya Jabet. Mais Jabet ane kosenga nzambe parce que kotolama elekaki mingi bato bakotola bakoseka kosenga ta ya nzambe ekokisama wana ni kolobaki ezalaki volonté permissive o Jabet ane kosenga pa nzambe. Voilà, volonté permissive eza ndenge nini nzambe pesali ezaka pe na danger na kosuetaka ngo te na bana nzambe yango ifo kolukaka mokana na yawe. OK. Parce que nzambe sa planifia vie ya mutu. D'accord. Comment mwana ya 12 ans kosenga jeep akosala ngo nini? Yo 12 ans ba peso jeep okumba ngo na balabala nini? Ba okango na ba roulage. Ata papa no aza millionnaire, un mineur ne peut pas asimba volant abanda kotambwisa. Pour dire quoi les gens demandent très mal à Dieu. Mais nzambe peso ko tungisi ye mo pa lobi tango sengi na opesa. Le fait de kotungisa kopesa yo mais ba conséquence ko peser pa na yo moko. Et ko peser pa na yo. Pour nzambe soko tie pression andi maraneka. Poza mwana na ye. Mais na suka yo ndoko subir. Conséquence raté na volonté permissive. Mais sikoyo et comme aka sanctifié soki oyamboli tango déjà se retrouver na kati. Osengi mawana nzambe. Obi papa limbisa. Na tchaki yo pression o permetaki mais na komona mamuna kute nango entouré na okokate yango yokelanga mawa limbisa ngai na relation na kota mais siko na kati ya relation na osenga mokano na yo alors keba na mokano na yawe mokano na yawe ça pèse betela na lokolo su maboko mokano na yawe tango yaka esalaka ndenge elingi OK. Donc wana nzamba omosala na lolenge ali. Voilà. Awo mema mutu na ba dimension. Na dimension ya lingi. Soki pa akutaki na libala lobi ke non. Ezaki volonté na ozosenga ki ozwaki mais eza yanga te na panza au panza. OK. So pa lobi ke non. Te namoni mwasi na mobalo ba obanganga makasi na soutenir bango na couple o na sanctifier union na bango ezalaki permissif na bongo lango komi parfait ponga na zanzambe boko continuer ti enlèvement. Merci maman. Simba côté à volonté parfaite. Parce que volonté parfaite, il y a Dieu, il y a Bokesenezali sur le plan spirituel, non sur le plan physique. Oh mon toi qu'on vivre dans ces amours. Voilà. Et ça mon tourna malam. OK. Yokana ebisayo. Le physique dépend du spirituel. Le spirituel est au-dessus du physique. Au moment où tu as la on a ebisaka bana nangai na en église, na lobaka que tu as doublé. Nous sommes là et nous sommes venus palper à la réalité de ce que Dieu a mis sur terre. Kuna tozala spirituel, tola ta mosuni. Moli me batama na kati enveloppe. Pona ni nzamba tchaki biso na sena moi, poto sepela na biloko ya kitoko. Ya on a lobela bana ngai na kati na église pauvreté za nzambe te, ki mobole za tata te. Nzamba sa biloko ya kitoko to souffrir pourquoi? Tout c'est pour nous. Problème ezani ni bana nzambe babungi objectif parce que maté ya bénédiction et kotima voilà babungi objectif babimi na mokano na yao oko mona mosena nzambe banda oko bala église etonda ba célibataire oko bota bikomba batondi maté ya lolenge wana pourquoi il faut kotaisa mwana nzambe ke nzambe apambolaka na mokano na ye ndenga planifier vie na ndenge kokokisama wana ta mutu aloki yo kosimba te c'est nzambe alobaki ke yo libala no eza na poto ti mobali na poto obala yo donc ata ndoki ya famille aloki yo ekosimba yo te c'est ça la volonté parfaite de Dieu ozolanda alors l'église a oublié à côté na baposa na yango misère eza na monde entier soko monde entier eza kolela lelo yo kana biso bokono ya coronavirus pourquoi Dieu a voulu confondre les mondes bato bakomi komisa lokola banzambe bakomi komona ke biso nde to dominer na mokili mais le Seigneur a montré que boze lokote na moindre loko bokosi la bino nyonso yango bien aimé faut ko banga nzambe il faut ko mitika na maboko ya nzambe nzambe ataki na mokili ebi pourquoi ataki na mokili baposa na weza na maboko na ye
tika ya diriger vie na yo molo molo tia komema bisika kana komema yo nde ona kokai ko expliquer yango wana alors mokano na nkolo eza malamu pona bana na nzambe pona nini tango ndengo expliquer nga volonté permissive tango sengi mawa na nzambe papa limbisa ngai na yebisaka bango na biso ki obala a na volonté nzambe te papa na mama bosambelaka bocha mabolongo yo mobali senga ma papa na balaki chéri o na tuna kiote ye pa lobi papa na balaki mobali oyo na tuna kiote mais papa to sangana déjà mais yo olobe so na zela moumbu na ke soki to na mokano na te lola to kokota te bon papa libala mais nazanga lola te yango papa to sengi na kati ya union oyo ke ta volonté soit faite nzambe na bonzambe na yebi wa kusala wana etali susu yote etali pe ma prophétesse te etali nzambe soki nzambe ako soutenir union jusqu'à la fin ye soki pe nzambe ako permettre mutu na ngambu na ye na yebi basi mususu babomisa mibali nga na yebi exact témoignage ya lokuta te c'est vrai na yebi sa peine de kowana na biyo mutu bomisa mobali abatu azaka na kopé moko banda ko lingai kopé wana zaki na mwasi na ye mususu ozolanda nga mama OK tango siko bazo vivre kopé na zaki na engagé na divorce quitté d'accord ye siko fille wana aboya bité loko divorce te na lingité na raison oui eza raison siko yo mobali msoye kokutana naye andimi babala na mobali wana mama ina ne bele mobali akufaki ina ne bele mobali akufi tango ya bala na mobali wana bande ko déranger bakabwana na mwasi wana mobali amoni mwasi akufela zongi une semaine ebele mama wa mwasi na ngavi babala ntilo baza ensemble na yebisa moninga mwasi na biyo mutobomisa mwa mobali abatu ozanga ekotuna mokano na ya mobali avina oyeyo o nzamba bongisa kipona yo yango wana il faut kozala mayele basi ebele baboma mibali ebele baboma basi po akekozwa oyo aza ya yete amemeli moninga liwa. Ok, voilà. Merci beaucoup maman. Et là on est au corps du Christ ou bien église. Et tant que bino maman prophète ya mokambi oko sala été moto ayeba ko comprendre to une femme chrétienne ou bien un homme chrétien ayeba ko comprendre que volonté ya Nzambe eza nini to azia nzela nini to lignée nini ko mema moto. Yanga na lobi aliboso ezali repentance. Okay. Ya mi balé eza mise en pratique ya parole de Dieu. Okay. Ya mi sato eza kosenga siko Nzambe akokisa mokano naye. Okay. Donc yo ko sala ka prière papa na leki déjà na repentance nazo tia en pratique nyoso zo senganga siko naza en bon terme nayo kokisa mokano no na vinanga wana Nzambe akomema yo ndenge moko kanaki. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tout cité déjà, comme déjà cité. Mais n'enga qui a profité à part que la volonté parfaite de Dieu. Le quoi est moi maman parce que tout ça tout sur la mambo et sengeli ya maman Nzambe. Ce qui n'a zongi na moi deux versets oyo frère moi comme ninga lobi na ngai attends que na lobi na na que ça la émission na maman prophète alobi maman prophète alobi mais clair on attend avec ces bibliques moko boye na correction, incorrection je crois 28 quelque part et que le femme se taise dans l'église mais quand on a Joël 2 et ont que l'esprit de Dieu a descendu sur toute chair et ce qui n'a Joël et qui peut sous acte de 18 il faut lire la Bible est-ce que tu as la signe des temps tout ce qui nous arrive c'est les signes des temps Nzamba lobi na tango ya suka na kokitsa molimo nanga sur mes serviteurs et mes servantes il a été clair les gens quand on poser ma question te batanga acte de 18 ils comprendront que nous sommes au temps de la fin Nzamba telemisi basali ya mibali na ya basi c'est ça la réponse que je peux donner. OK voilà merci beaucoup je crois vraiment on est arrivé presque à la fin de cette émission mais maman moi mutumisi mukeza que peuple de Dieu to comprendre que le message Nzambe le rende Seigneur parce que tu as trop basé sur le plan bénédiction au kobala au kobota mais l'église va resunga penza Christoté na le lenge ya ko sala repentance nenguti koloba mais pourquoi pas faire des campagnes des enseignements sur ça batu ba longa na le loko na oke poto na kobala na kobota na kotambola na mituka batu ba ye bananu ke mabe kotika mabe kotika masumu batambola na nzela esengeli Nzamba akolinga Pepe de Dieu Nzambe apambola bino to comme vraiment na suka ya émission on a tombé vraiment la bénédiction na ngai et la penda et kitaliko na Pierre Elvis na pamboli la japonaise
Alexis Chikamba, nabosani te le mot de Paris, nabosani te encore Hervé Bamolo Balobi, ya papi Mikombe chef d'état-major nanami, na tombelo pena bambo te belé, mon colonel Carl Lewis, nabosani te Noyombu Mulusa Lume Banda Velangai, na tombelo pena mbote nzambe langai apambola yo, tokosuki sana koyemba et puis tokomeka kozwa 2 ou 3 personnes pour le témoignage de cette église. Voilà, reçois l'adoration, tu es le roi des rois, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Merci beaucoup, comprenez-moi, Naza chanter ce thème, la lingaroku Sanzam Belanga, na loyembo. Voilà, merci beaucoup maman, tokutani mbalasima. Nzamba pambolo mwa. Merci, amen. Voilà, amen. Kombo nani? Kombo langa mama bibish. Tangu mkenge ya mboka. Témoignage nani nozana ngona Dieu existe encore na kati. En tout cas, la carte église témoignage est belé na o nzambe asale la rafutu na ma prophète na biso Lili Mulembu. OK. En tout cas, nzambe zomba yebi Lili Mulembu kapinga. Donc témoignage na eza ko théolobela te. Donc oya lo baravimo nzambe asale la ke kokisa masutu na biso bana na vraiment otobanda etonga na biso tilele koma boye. Donc toza ba témoignage belé. Donc romona nga boye na miracle maman oyo. Nendo bo salete de plus ne songa la zala penga maman Lili Mulembu na molimo sante. En tout cas la pambolier, la pamboli pe journaliste na biso merci. Amen. Témoignage nini ya mutu c'est bien une minute ko peut ça peut dire par rapport à l'église Dieu existe. Par rapport à l'église Dieu existe. Na je peux ce témoignage ya maman prophétesse na biso maman Lili Mulembu na oyo ngama ko déjà na mona ngwana kota ina kata église. OK. Église maman Lili Mulembu ezali muto nzambe apona ki atinda na kata mokilo. Ça salam la zate. J'étais malade. Avec mon maladie. Azaki kubela okoyoko biloko ezo matana nzoto te na motema netu zokufa. Après na bano lala na kisimo babe yango aminophylline kiswa nezaki chapema. Metango na yo komona kasa kaka ya nini ya savoka ba pesinga kasa savoka ba komi kuna dizo kombo na ngai na kata kasa wana na tuni na ila musu masinanga no luti na ndoto na zomona kasa savoka me batuni ba tie kombo na ngai pour le jamais. Qu'est-ce que c'est? Oui, invitation. Invitation, bah comme on dit na kasa savoka. Na mukana to bondela. Na tongo na bimi pona ke musala na zomona invitation. Mais oh ngana mona ke na butu ezaki kasa savoka so na moni pena invitation ya papier. OK. Oui, église. Na balabala sum numéro 32 bis ya mama Lili Mulembu na komo ya nini ya Dieu existe. Dieu existe. Mama to kenena. Donc na lota ki je suis sur le tel papier ngo ezaki kasa me komi nini papier. Ngwana yake awa. Amen. Na bisi mama ngana belaka. Kubela na ngai ezali pema esilaka. Na melaka touche mwana nga comme Sami. Musala chaque soir que nous sommes nini aminophile. Ce qui na mela ngote moyete. Après koyoka nazola na bidon mai. Ce qui loko wutia we matite na motema net nazokufa. À partir na une église bisi mama Lili Mulembu tanga tel bo mama na la chose na bidon mai. Aminophile. Amen. Ce sont les témoignages. Merci Nzamba Pambola. Na okama soko zoba. Posananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema.